yo tika totele mais la politique peut stratégie comme ya robwa bana mama ke na wenzi na mwana na ya 9 ans asimbise pa mutu devant place nga so mablo mama tela nga enano banda kenda ekenda ziza mwana yo ibate ya ontola sabino bandeko famille noko tante botala tamsusu mwana bino. Nani ndabwaki mwana na wenza Delvo na komina ngalia makoka mwae. Mwana obo zali komona telemi boazo beta misu. Ayaki wenze na mama na eka ndenge zalaka. Baye kosomba biloko kolia po bakende kolamba. Nzoka nde mama na motema na ye azo bule maka mususu. Ayebisi mwana lelo biliaki yo bikoki ngana yo tozo kabona kaka awa landa lisolo. Mwana oyo azalaki na ndeko moka mwasi. Ayebisi ngai ndeko talela ngai mwana oyo na se soulager na kati ya ba toilette. Lokwa na yebi peke ba toilette ezali nde na telemaki na zeli ye. Na zeli na moni ye te. Na zeli na moni ye te. Ne na zwaki mwana na ke na ye na ndako. Nga biba ona kenene na ndako. Na ke na ndako na moni ezo humela. Mwana kitoko boyo si mwana na yo abandonné. Abandonné pe na mutu ayebi te. Soki balandaka tele batala baya kozwa mwana oyo. Ba misusu bazoluka bana baomona bazwa bana te. Bazokele na ngenge bazwa bana te. Mwana kitoko boyo taka zaki bebo bo atiete. Quand mwana kwa mukolo boyo ko ye. Ah, ndekwa mwasi, est-ce que kwa abandonner mwana na yo moko okumbi zemi pendant 9 mois pe oboti ye ti akokisi âge oyo akomi mukolo boye o préféré na obwaka ye kaka boye na wenze e normal te ata zelo ifalo lia kaka na mwana na yo kasi soki otali ye pe bien na mama basimbisaki on dirait bana ba ressemblance. Donc mama zona oye kaka ta mususu akozala mutu munene na vie mais yo ndekwa mwasi oyo sali nzambe nde kaka ayebi ndenge nini na kofuta yo e normal te. Eke Kinshasa elengi noko ndimela ngai ke bambouteillage ya Kinshasa eza kaka na ba conséquences te eza pe na ba avantage nango. Tala bien awa tozomi na boulevard du 30 juin soit siko ndenge mwasi ya ndaku aye kokanga mobali na ye awa na kati ya voiture oyo azana mbanda na kati noko bambouteillage ya Kinshasa moyen mobali akima accélérer voiture eza te. Soit siko ndenge mwasi ye wana azali kolanda mutuka na sima ti mutuka ekangami na embouteillage awa. Soit siko ndenge azobonzango bamabanga na paraprise po amoni mbanda na mobali na ye na kati ya voiture. Soit lisolo Wasakai mobali nalikangu la mutuka apanza paraprise. Amazonga libanga kuna omoni tangu toyebisaka bino ke 99 jours ezalaka kaka mpona moyibi mais 100e jour eza mpona nkolo ye moko mokolo makambu. Tala ndenge sikoyo mwasi ya ndaku akangi mobali na ye awa na kati ya voiture na boulevard po azana mbanda na kati ya voiture. Bambouteillage ya Kinshasa en tout cas bokomi pe kosunga. Tala ndenge bosungi mamoyo aye ko découvrir mbanda yeyo na kati ya car kokamwa na Kinshasa omona makambu tozali awa na commune ya Kalamu quartier Matonge. Mwana mobali oyo bozali komona azali na ye wewa kaka nenga bimaka ke kobula akutana na indien na nzela na Uleri batamboli na indien journée mobimba akomisi eti na pokwa na ndaku na ye ende apesi mbongo osombelanga mai na mela. Mwana mobali oyo wewa akei kosomba mai nzoka nde indien wala si angwalima na ndenge ya kosakana te azalaka na contact ya passe partout ademara na ye moto akei wewa atikali iyolela boyoka ndenge balobi. Nazwaki na Wilere azinga aibisinga tosa course wana aproposer mbongo combien toyokanaki nono toyokanaki motanga na ete soki tosisi course esili ngai nde siko na facture ye siko toye tosisi bacourse boti ayibisinga tokende ndako azwa eloko moko epa madame na ndako bongo tobima naki otiki na maison toye tokomi na ndako totelemi akoti na kati ya lupango ase biloko moko ya ba 5 à 10 minutes na kati ya lupango
Ngana za libanda abimi aya kutinga ebisinga te aye madame azate abimi na pasate moke. Totelinga na ye ebisinga te sombelanga o vivre na ngambo kuna na maison kuna. Sikoyo na zui apesinga mbongo na katisika na ngambo na keko jamais. Zumai ka ko balukana ya deja apelisi moto wana dia contact na kata contact ngana ki so dia pelisa ki ngonde na comprendre contact etikala pa no contact ezepa na ngai contact yango akena contact ngana kata ki contact kati moto ngana kati sina ngambo ya tikali sikana zui mai pona balukana ya opesa e apelisi damu okoyeba numéro ya chassé ya moto no? Oui. C'est 984. Ouais. Toyebisaka ba motocycliste mikolo nyonso soki omemi client kebana client na yo apesa kaka mbongo omemi ye soki bokomi na destination bokabwana. Papa Molere soki omoni na simbi mai na simbi ezali passe epesi mpo na ndeko oyo mundele oyo tolobi baindien c'est-à-dire bamindele baindien na Kinshasa bazali koescroquer talaka motocycliste azobula na ye mundele atamboli na mundele toute la journée tango bakomi quelque part mundele alobi tokomi na ndaku le temps mundele atindi ye mundele atindi we wasombela ye mai na sima libanais wana apelisi moto akimi na ye ndo omoni ke nga moko présence sikoyo na baki tokolekisa eloko oyo pamba te ezosenga nga mpe nakoma sur place nayebisa bamotocycliste oyo batikali tala bamindele bakomi kodroge bamindele babandi kobotola koescroke bamoto na oyo esalemi oyo baoyo batikali bayeba ye te soki omemi client kolia eloko ya client te tala kana Kinshasa congolais vivaka na ngolo ya nzambe po soki bozwi bacongolais nyonso bosala bango examen bokozwa bango na microbe ebele baascaris ekozanga te mpe bamaladi ya ndenge na ndenge awa tozali na quartier Mondo Vision na commune na Ngaliema ndenge bozomona bajour nyonso evandi na se boye na bapake ya bamai potopoto nde potopoto moto elati yango ezalaki na kati ya butike oyo bozomona bandeko bazobimisa boye kozi ya bamvula oyo elandani kobeta makasi nde bomoni mai ya envahir boutique kushe ya potopoto ekoti ekundi bapake ya baji na bapake ya bamai s'il vous plaît nde bomoni babimisi yango libanda boye azosokola bapake ya baji na bamai oyo na kati ya mai ya salite bamai oyo kutu bato misusu bazalaka na wese te basysteme na bango elekaka kaka awa na mai ya lukunga oyo babwaki mwana oyo moto alingi asala petit au grand besoin mingimingi ezalaka awa kasi baji oyo population azomela yango oyo bazosukola yango awa air moko ezalaka mpe kokole monoko na kati ya bidon plastique oyo eza normal te kamule dete elobi kane badale kuba 17 wana mais incroyable awa so ozalaki bamituka kuta etepatepa mais pasi bandako ecoli bajekuta nomwa nakonja te kuta ebeli biso yo banene te tosala papa ta tomopase kutu mai na pop ezobima te yo banene topase kutu bajise topase na mai kuta eleka na mai. En tout cas Congo ekomi kokende na badimension mosusu po bakulu na kutu babangaka na bango lisusu bapolisier te na secteur ya batransport oyo bachauffeur ya babis oyo bachauffeur ya bataxi moto bawewa ndenge tolobaka bango kutu bakoma kofixe baprix ya transport na bandenge na bango awa mpe lisusu bajane oyo bomoni bazotransmettre na bango microbe na population ndenge balingi epuis na moi s'il vous plaît sans kobanga oyo libumu pasi soki oyoki yango eza baji oyo omelaki yo kasolo wa ngulu ya mobi mselongi lokwa ya ngombe so tali bien tala kota gauche kota mafuta ne tondi na poso lokwa tabe kakendo liat okotuna ngulu eza tabate za mbua milu mais yesiko ba lambango ya formule sika mbua ya bouillon yesolia donc nous moni bandeko bafandi boye Chikito Michelin Sheba Maître Zorobabin ndenge zaka na kwa bafandi boye ya mukate suka toliani nana larte mbota to kwa mikolo la libanda ya to lingele bulu balingele bulu tango
mbwa sutuka boye na kati ya nzungu bakati yango mike ndo ozomona boye batolisi biloko nyonso na kati wo tomate ya mbuma batie wo pilipili ebele batie biloko nyonso na kati awa me mingi bato balambaka mbwa ezalaka bana mibali ndo omoni ndeko ye nde maître cuisinier donc ayebi secret ya mbwa soki olingi mbwa ya bouillon ye kaka olingi ya mwamba ye kaka mais oyo baye ya babi te ndenge olamba ngo fo renforcer mwa ngai pembeni ndo mona diokola mwa ngai pembeni boye na se kuna renforcement ka ya moto ke ezongi baya kuna bateli gauche bateli droite babiyaya toke musika te lelo tobomanaka ana sanzete po tozela mbwa ya tatu ndenge kobela na ndenge tokominela ngo makwiti mais constat eza nini mbwa elambeleli nango emo ezalaka biloko bandoki po elamba makala banzunga mwa salite epuis mingi ezalaka kota salite epuis remarke ka bana mibale mtu balamba yango mais ndeko alobi esenga mwa technique makasi surtout mpona olia mbwa ya bouillon yoka communication eza mosala ti tosalaka tolamba toteka na bango mpe bayebi ndenge ezalaka basombi mosu totekaka 1000 ba 30 000 40 000 selo monene na mbwa vraiment ya malunga eza dejisaka mpona bamarketing ezaka ba 1000 femme tomesirika mbongo tosombi okolata awa nzala ekoti makasi boye na Kinshasa mbwa oyo toyebi azalaki nyama afandaka na mutu me kipa lisusu te so atali gauche atali droite boye fufu eza ndako abetika asifle yaya mbwa tatu lobi kata ya kingo tia aseretufe na nzungu mbwa ya bouillon tande ezotoka baya kuna kanda ekitaka balia hete yo mboka mobimba to ya dollar eyebi ndenge ekitaka te depuis mata libata se décide na ye koteka manga awa tozomona toza na kati ya balabala na quartier Zape avenue monene yango oyo bozotala bomona bien libata ndenge azoteka manga na ye atie pe batike na azobenga na banjinji malembe alikamba kokamwa na mboka mobimba na libata komi ko se battre nyonso o pona nini to ya dollar depuis mata papa président yokele biso mikambo nga ekoyaki na matoi ya MK Gagashu Futur Dika 4 mois kwa lemba te tolamuki kaka na tongo tomona boye liba ayo niveau ya Kinshasa banzela to ekufa peuple bobiso tokolaki na mai ya résideso na mai ya robinet bino na mai ya mabulu bamai ya kalamu bosukola bilamba tata nzambe nana komisi peuple bolole boye nana komisi bato banyama meme mbwa ya poto aza na valeur pigeon ya poto aza na nga avandaka na poto nyao aza na compte na banke mondele akufi atikeli nyao na ye mbongo na banke mondele akufi atikeli mbwa na ye compte bino na Congo si 100% ya peuple 99,9 bona ba compte na banke te bomona aka ba banke mais okotaka te bino ba kinois na ba kinoise bona ba compte te bona misala te vie na bino se fondre bolala ke pa ba parents na ba salon ba papa na ba âge ya 20 ans 30 ans ba sobaki bandako vous êtes capable de recevoir même $10 la journée, même $10 par mois. Ma chaîne, il y a Tchango, il y a Limete, il y a Mombele, il y a Kingabwa, il y a Massina, Kimbatieke, qui colle Maluku, Massina, côté à Tchango. Ma chaîne, il y a Barumbu, Lingwala, commune à Kisasa, commune à Kasavu, commune à Kalam. Commune à Ngiringiri na Bumbu na Selembao. Bajene ya Bandal, ya Kitambu, ya Mbinza Ngalie, ma Mbizo Zone, Mbinza Pigeon, Mbinza Delvaux, Mbinza Bakampagne, Mbinzi Pen, Mbinza Telecom, Cité Maman Mobutu, Bana Munga Fula, Cité Salongo, Rond-Point Ngaba, Bana Kinseswe, Malueka, Kaluka, Makala, partout au Bozakuna, Nakata Kisasa, 24 communes. Bozabi tula bobota maki po bo kotika bango banoko la kabino bozo kufa pozangi tonga ya dipiron ozo kufa pozangi chasse ya malaria yo bango balongoli kin bopeto amoni balongoli kin bopeto bayoki amoni kin bopeto za suko parce que les Alakika juste après le drapeau RDC.
Là, je vois, attendez, vous allez voir que balongoli qui ne peut pas peser sous tout. Vraiment. Oui. Le drapeau est là. Le drapeau RDC, c'était juste après. C'était juste après. Qu'il beaucoup de bateaux là-bas. Je vois, il n'y a pas. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas.